oza témoignage ya vie nanga oyo kozanga sa mutu kimia. Chacun fait sa vie. Quand na sala vie nanga ya mabeza les passés nanga c'est le cas. Maintenant je suis naza mwana esika. Alors, il go sala mutu mabe par rapport à quoi? Omoni wana mabenga ngoza ki motema mabe, ki jalousie. Oninga oyo obile mo boba ke non bon wana tika vie oyo. So lingo za la bien na biso tika vie oyo. Mais siko autant mutu na tiki vie wana, bino mo komisa un problème. Là ça n'engage que bango moko donc moi je ne suis pas là. Mais on a eu besoin de mon maman livre, mon maman est-ce que même si là on a pour me faire toucher, simbater, pour en limiter que et go rater. Ce qui a touché qui était donc c'est qui n'a kosaki, c'est qui n'a kosi. Donc on a touché. Maman livre pas touché, pour na boé. Et ça a mité. Au moins tu te sens quand makamona. Au stade d'analyse, c'est tam tout. Et puis là moi clique moi pour faut na makamona. Par rapport à bien parce que la terre est comme il est là. Sauf en alingo ma batonate, maramno et ça rend des comme mupanzi. Bisonde bateau to vana pemeli ni ya bakonzi yango to sala mite mama la envers baninga. Tant monike muninga oyo alele ki ngai muninga oyo abenga ki ngai muninga oyo ça fait déjà une année na ndambo yebisa nga problème bona. Ah muninga oyo na comment ko benga nga na ki makena ba appel. Ozomona. Donc to sala mite mama wa ka minanga no sala mite mama wa. Ya usungaka ba ponga zanga na carte té nazanga na HJ nazanga ngote. Mais comment vous avez carte on a un TPCD donc point d'interrogation so na biso kinga ba retika nga na NTPC on dimate. Oh c'est un baga ba retika un TPC ba retika nga na NTPC mais ne quoi qui passe mais na comprendre que non cet homme na sikaka na ye mais il m'aimait pas abanda osala ba semble. Donc voilà abano be nga ba tournage na benga nga na comprendre malamoko nyonso mais tema to ba na nzambe na sungie to continuer ma solo na biso ayeko vanda ayepe osé nga en plus liputa tant on soit à l'émission à comprendre que ah c'est un bagarre le belingai en plus ayeko osé nga pe a sengi ba maputa ayeko to sengi pele la boy mais nga na fongoli sac na nga na pesi liputa pas c'est pas là après malgré on a tourné ba bijou la reine il est habillé après malal tout ça na mabe pour te joindre. Nga naza ba artiste bela comédien ba finga nga jeu de lien naza na ba lien ndenge na fundi na ngona leta na fundi nani na leta na fundi mututé parce que l'état solo zande nzambe nga banda na bota matina ko mama bimba boy na kina na leta tena no funda mutu na kokailo ko wana tena na kenda ti alors tant yo mutu za mutema makasi ndeko moi sipe mobali éviter biloko o soki yobi ke munoko ne peut betaka libaku. Alors, obi ke a Miss Lolo sala kinga likambo ngana osenga par exemple Miss Lolo bolim sita bandeko no so Miss Lolo abetsa mabako parce que na yoki natali na ba lien ndenge Miss Lolo tangi ba komba batu. Alors là on osenga na Miss Lolo éviter pe autant no ba komba batu pour éviter tout ça. Pourtant tangi ba komba batu mususu wana oyo mususu convocation mususu yi ba benga ki na téléphone parce que na pas informé Lolo sa ki mission a déclaré que zaki sipi ba benga ki a tournage na Bellevue TV. Salut, bande de Congo Source Télévision, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette chaîne YouTube Congo Source Télévision, balobi ayemeye le DG Gérance Mboni. Gérance Mboni plus 1 balobi yende mukolo masolo avec notre caméraman Roméo Moutiani balobi yende maboko sans entrepied, le cordon Hervé Kabambosi. Là je suis là votre humble serviteur Gogan suprême de King. Autrement dit, Molimo, Jésus-Christ homme 2022, bonne année à tous. Balobi na Pemaki, moi moké, au mois de juin, na simba sous micro boété. Je suis là, toujours en forme. Un grand merci à Papa Dave Asimbu. Papa Dave Asimbu, ici au Vandi Awa, donc père moi boya bien. Il y a les mingo pesa bana be, c'est pas ça makambu. Oye singi na oye longo bani. Je suis là, je reçois pour vous votre artiste star. Mireille Toubadi, bon, on a commenté. Ouais, bien, Mireille Toubadi, on a commenté. Attends, comment ça, on a commenté. On m'a souboyé. Na mis le Mireille Toubadi. Bah, commentaire, on a dit non. Nasté, et Nani. Toros, merci beaucoup. Bonjour, ma mère. Bonjour, mon fils. Na réfléchi, il fallait beaucoup commenter. Moi. Bonne santé. En tout cas, on a un Nzambe, ma mère qui est bien, malgré Mboka. Babi de Congo de kufa kala mais biso donc la musanga zonga normal Congo so kufa ba na nzambe ba kufa raté nzambe ba na nzambe baza toujours en vie donc on est là to bunda pona mboka poni ce qui est bien non voilà.
Voilà, mais tous on a parcours parce que à ça la mission, ouais bien déjà le bara bien, bah par contre de maman au saloba. Toi que le maman on a pas bits na biso auto awa. D'abord bonne année et qui nini année 2021 parcours maman ça qui nini. Ça qui positif pour na auto négatif na musalo sala. Oui, attends que banana nzambe king de king bonne année et l'équipe bien. Surtout bito maman on a ndenge ya musuni. Donc, bonne année l'équipe Mabé. Mais na moli motoké nango bonne année l'équipe bien, oui. Et l'équipe Mabé? Pourtant, on a bombi à côté de en 2022, donc c'est que donc tout va bien. Et l'équipe Mabé, comment? Pas d'argent, pas nini, mais tellement que nous sommes des enfants de Dieu, donc nous avons protégé Mili Monabiso. Il y a important, il y a Moutouya. Donc, nous avons gâté pour les sans auto, mais tant que déjà nous avons vivre, donc déjà ça va. Les gars qui n'ont bien. Voilà, un bon seigneur, Morena Diamante, la madre depuis le Brésil. Pour le bi, il y a un moment de Morena Diamante, la madre. On m'a banné un Nicolas Asiga, Nelly qui est la brésilienne. Ça, c'est un bagabo qui a bigé. En tout cas, les gars qui m'ont bien en 2021, à Moussouni, à Moli, c'est bon. 2020, pour ça, dans mon lot, et les gars bien. Voilà, mère, on a réponse au PC. Et tu n'as pas de timbre, maman. On a mon roi, les gars m'a bien. Parce que vous avez trop de problèmes là-bas, c'est un problème dans mon touté, comme qui par exemple, c'est un problème dans mon touté. Mais vous avez un problème dans mon touté. Vous avez parmi 10 actrices à Congo. Vous avez joué bien, Tilelo. Vous avez 60, Tilelo. Je vous signale qu'il y a beaucoup de choses à Imika, mais Bembakiro. Parce que vous avez trop de beaucoup mieux ça. Mais pourquoi na ba chaîne YouTube belo mon na souste na komona na soki musala ezali ndenge na zaboina obengi ngati na émission na yo na salle donc voilà soki musala ezate na kolega ka d'aller vite car boy non c'est comme si batepe ba mo banga ben ba ah ye azo réfléchir ba vie na biso trop surtout bengi et au sala bien té nzamba pambolo suprême kolobake kobebisa ba vie ya batu c'est trop dire nga na sala témoignage ya vie na ngai on est concernant kinga moko donc na sala kina mabe onga sala kinango na bale passer na nga na masum onga na sala kinango ya mbindo mais tellement que nzambe azana toujours na bolingo na nga na mawali na yeli kolo na nga nde alobi que non ma fille maintenant c'est le moment oyo na ko diriger yo oyo nga na ko contrôler yo. Ils ont battu nous benga ngana ba tournage sur esprit simbina kenake sur esprit simbité net dernièrement des jeunes garçons ba benga pour na tournage na bango mais tellement que esprit simbité na bige non na sala makamusa osala omoni ba blo musomoni biso tonga ma blo mina na musuni so ma makambo mina nga molimo o comprendre mutu mususu omona ke non bazo lukelo likambo babite pas ça likambo boy to sala boy pona ye akoya na piège wana ngana ba tournage na kenda kana ngai na to sisa tournage ya boui to bandisco ya Delapé Kevin Sydney abenga ngana ba biloko na ye mama Delapé dogo abenga ngana biloko na ye nani Maxi Bondowe na pesi ba mbote belé bisika za na France abenga ngana biloko na ye yalu le pas benga kangai akombo tangana ba zo prendre ba chaîne o babanga ga non ba zo problème la nani chaîne nini oyo ngana finga chaîne nini oyo ngana lobela mabe. Aux témoignages de vie, chacun fait sa vie. Quand on a la vie, les passés, les cas. Maintenant, je suis dans un mois. Alors, il y a par rapport à quoi? Qui jalousie. Uninga oyo obino boloba ke non bongwana tika vi oyo so lingo za la bien abiso tika vi oyo mais siko tant muto na tika vi wana bino mo commission un problème là ça n'engage que bango moko donc moi je ne suis pas là. Pense-tu vraiment qu'il y a un talent oyo za nango bano za formation et pour former na bana lelo okozanga na ba chaîne lokwa ba Bellevue TV ba Sila Bisalu TV ba Top Vision est-ce que ça n'est normal de ba lingo bengote tout ça moi le mot dans c'est ou c'est pas bon sur bengi moto letika moja omoni eloko na nzambe babundisa kango mingi kozala na nini ya sila kubio kozala na ba biloko comment dirais-je na ba tournage mususu ndeni ko lo bactérie non septième bagarre asili non
Je tenais bien qu'il a travaillé à Canada, les en état mususu bandeko bazwa ta ngo benga ngate parce que nous sommes beaucoup des artistes na kati ya Congo. Toza ebele. Donc ils ont raté 7e baga kati na tourner pas na bango te. Non, il y a beaucoup de gens pour tourner pas na bango te. Bazara obligé te que ba benga ka 7e baga pour ba yeba que 7e baga za na problème na batute. Non. Non. Kakatou Silou, le meilleur joueur de Tanzanie na mit on a bossa no Babi. Kakatou Silou. Yone Mutu, abi meilleur joueur ya Tanzanie. Ah waouh. Et puis là d'autres années à Kalamingité, mon ami mon pote de tout le temps. Mère, bata mon beau frère bon opérer grave. Au salaire émission, au singa peu ba mo ba aide ndenge za la kaka mama bo suko na ngone ni 200 ba opérer déjà. Non, nous va opérer ngaité. Ah bon? Non, nous va salir une opération té mais tellement que je suis l'enfant de Dieu. Tout ça, la prière, toujours les cas contrôle, na prophète Nangai, prophète Konde Polo Dominique, prophète Nangai, après ça qui déjà, après ça là qui a déjà moi, somme mon cas moukié pour na ko, bameka ko simbangai, mais tellement que yobika biso na Congo awa, et c'est un gambon liboso avant que touche mutu. Donc voilà, yango na meka qui un peu que toucher, batu mususu ngana iba qui netivie Nangai Joseph Muketawaba. Donc, on a touché. Donc, on a touché Daniel Kabeya. On a touché qui est IDPS. On a touché qui est pour Aïba un peu de façon qui peut nous ressonger. Au moins, on a pas de banc après ma opération, mais on a l'ongoli peur et Zidane. Zidane est 7e. Au moins, on a no banc. On a 3 malades na 4 non no banc. Ozo banc. Au moins que ngai na signé na ngai ngapela no banc mais na signé na côté na opération et l'équipe nango. Donc si tout va bien donc nzambe kaka loboko donc pour nous les canapé et les bien donc na ko lobate que non mutu boy nazo souffrir mutu boy te au moins moi na nzamba les raté moi na nzambe de yenda touchaka mité nzambe nda touchaka mité ma yabatu mutu toucher mon thème ah moi na moi so tala je suis en bonne santé non au moins na plante na bien nazo solo là mais ma santé n'est pas bien yo moko ebindenge nazo kene nango mais tellement que Banda, ça fait déjà 2 ans et demi. Banda na banda kolela na kota ba lettre combien place ninte na koti ça. Na sola ba joni tsakala na kota na banani te. Na sota na obo ko tanga ba komo po baninge non. Atanga ki ba komo batu. Moni na komo to komo ko éviter ba problème pour parquer et comment nango nzela pour tenir. Autant que na nenga malamu ekomi o ba bengisa ke na parquer ke no samba donc pour éviter tout ça. Donc na tcheka nzambe na première position nzambe nda sala voilà. Mais on a vu ça avec mon maman livre, mon maman est-ce que nanzela on a pour me gars toucher simbate pour n'indimiter ko et go rater. Ce qui na touché qui était donc c'est qui na kosaki, c'est qui na kosi. Donc na touché. Maman livre ba toucher pena boye. Ça amité. Au moins que tous on kana makambona. Au stade analyse c'est tam tout et puis là moi clique moi ou frère na makambona par rapport à bien on dit parce que la terre on est comme les lo so en alingomba batonate makamno ezaka ndika mo mupanzi bon ngana tchaka likela nga pankolo ngana elula ngata ya na ngai docteur Bernard na États-Unis ya idi alobi 7e côté la ramutu tetala ka nzambe na yo donc na taila ka nzambe na ngai passer na nga ba mama Véronique Biaka na Canada bazo tchanga na ba prière bazo soutenir donc nzambe sera le toucher motema ata ya président de la République a retouché nzambe sera le bi a touché mitema ya ba bato a minene basana kati ya mboka oyo a retouché aux hommes et c'est kaka donc bisonde bato to vana pembeli ni ya bakonzi yango to sala mitema malama envers baninga tant monike muninga oyo alelaki ngai muninga oyo abengaki ngai muninga oyo ça fait déjà une année na ndambo yebisa nga problème bona ah muninga oyo nakoma ko benga akoma ko benga nga na kima ke na bapel aux hommes donc to sala mitema mawa kaka minanga no sala mitema mawa ya usunga ka bato ngazanga na carte te nazanga mais comment vous avez la carte on a un TPCD donc point d'interrogation so na biso kinga ba retira nga na NTPC on dimate oh mais je te dis c'est un baga ba retira un NTPC ba retira nga na NTPC na tout nango tu na ni CG oxygène nga oh CG na la muka na ton un bon mantembo na tamu na tongo boy na tala boy na pona pesa mbote na NTPC na tala boy na za na NTPC na tigala na famille théâtrale du Congo oyo papi na vient nga papi musui na baba mungita place nga na tigala na bango na tigala kuna na na ni Pakosiko na Pakosiko na Bomoko ici donc voilà
Mais est-ce que au Luka qui tout ça démarche à au Luka président Masumu président Lombe parce que bon on va diriger makamona on va no cause on va retirer na NTBC. Point d'interrogation on a peine éviter. Pour ceux qui à cause qui a na sala qui témoignage na ngai parce que nous les artistes doit randenge. Baro qui ne peut au terme la président ndenge sali bo président longo na pembe na biso. Ça ka banel basala makamona. Voilà. Et là sala ngasko passe yangwana. Yango monanga emos na vandi pour ça sala ta musala ngo za raté. Mais Dieu est bon. Donc je suis là, les hommes ça n'ont pas bundara ganzama au sala. C'est un bagage pour ça qui succès na mboka o bozati le bozaka na makambo. Est-ce que vous pensez à ça na mutu mo boy ba comme ça ko nzambe na maboke o soki ya lobi kalka fo yo kele mbamo pour no lobi ke to so ba kele pas prêt ba be ke no longo la pas ça que mission est-ce que so raison pe que mutu mo bo comme nzambe na maboke ba mo ko intégrer ba makambo. Oui, attention, on a tant comboté à monde entier, bah oui, d'ailleurs, non, Moutoubou, à comment Nzambe bata théâtre, parce que moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens. Si on a bien attendu comment Moutoua, je n'ai pas les moyens, on ressemble à un tribunal. Pas au tribunal, la seule Nzambe, le tribunal a mis balèze aux Anamokili. Donc, pour éviter tout ça, donc, les Anabato, les Aki, qui au Mexico, tant à Combo, qui est l'ominant, bah nanga basana mikie muta protéger ba ngazate muta soutenir ba ngazate nga mo tatanga mo mama donc voilà mais bande ko nzambe nta l'état solo peu importe Mobutu ça a 32 ans le tu peux dans solo ya Fachi Beton donc maramba on do ke no mo ke mo mabe puisque tout dans dossier on a pas no mo parce que Miss Lolo ça mon certain bagarre nga ibi ka mon certain bagarre au gars quand même que Miss Lolo bakanga qui est. Oui, j'étais surprise. Bébé réel à Benginga. Abinanga mami. Oebite ke Miss Lolo ba kangiye. Ngabi mais ozana kati ya groupe ya Odala. O soutenant to sunga Odala. Olandi ba voice legi na kata groupe te. Ngabi oui, na landi ngote na tira attention te. Tellement na pesi mbongo te on a yoki na ba voice wana te. Abi non. Bandana voice boy okita na scène ana bandu ko kuna landi na bandana voice à Marie Jeanne bololo na pesi bambote beli bisika zali ndeta na mokita na ba voice ya batu mususu ndemo na ba kangi nani Miss Lolo basali boy bon omoni ngaza naza vraiment na kambo ngana koloba te Miss Lolo c'est ma sœur donc déjà le quoi ça bimina na kasho donc tukumiska nzambe donc là on a aussi na koloba kaka na bandeko na biso. Tant on toujours fingana, tant on toujours lobana, tant on toujours lobana n'importe quoi. Tout est baké non, bozo loba on bino moko za réseaux sociaux. Na réseaux sociaux bo ça ba mama bino bo ça la ba compte rendre na bino na réseaux sociaux. Bo linga te ke nota bo fingani bo ça ne ba base na bino. Après pour na ba mona nga nde danser na ke na ngona l'état non. Nga na za ba artiste bela comédien ba fingana jeu de lien. Na za na ba lien ndenge na fundi na ngona l'état. Na fundi nani? Na fundi nani na l'état na fundi mutute parce que l'état est solo zande nzambe nga banda na bota matina ko mama bimba boy na kina na l'état tena no funda mutu na kokailo ko wana tena na kenda te alors tant yo mutu za mutema makasi ndeko moi sipe mobali éviter biloko o soki yobi ke munoko ne peut betaka libaku alors obi ke Miss Lolo sala kinga likambo nga na osenga par exemple Miss Lolo bolim sina bandeko no Miss Lolo abet sa mabaku parce que na yoki natali na ba lien ndenge Miss Lolo tangi ba komba batu alors là on a osenga na Miss Lolo éviter pe autant na ba komba batu pour éviter tout ça pourtant atangi ba komba batu mususu wana oyo susu convocation mususu yi ba benga ki na téléphone parce que na ça peut informer Lolo ça qui mission a déclaré que zaki si pe benga ki a tournage na Bellevue TV et ko koma comme na Bellevue TV de la projet ko kangai selon lié à mon loi ndeti batrika qui or tant mo sous pesa ka non balandela ki sima si trika kene ko koya mais par rapport à l'émission leki ezali ndeko moko benga ki na part ya kotokuna pour na ko finir ko gangela parce que benga na sa émission mais na baki to temposer no makambo mokie parce que maman qui n'est bien été ko finga na la police m'a belé et ça va bien été mais si réellement azaki triqué au moins que ma beaucoup de bolingo non amour est raté il y a pas l'amour pour ce que bien bateau finga na toujours funda et ça biso mo bata théâtre biso mo aussi ça na ba valeur na biso
au moninga na lekaka na télévision na salaka témoignage na ngai ya vie na ngai mais c'est déjà passé mais même si il y a beaucoup de gens oyo balinga qui ont été basepela qui n'ont été mais moi mon Dieu a moni que non elle a tourné sa page donc voilà donc au moni na bino pe ba journaliste bo éviter pe ba keren na ba ranking moko inutile pour moninga tant fingi yo bien fingi bo bino mo bo signer ba contrat na bino que non to finga na rapona ba base to lo ba na bo pona ba base comme ça pour ba vie kota kata ba vie kota yo pour ba otalonga pe ko to ba otala yo boyoka na rabongo ndenge na landa ki pe miss lo ba ndolo ba na télévision boyoka na rabongo mais na sima boyoka na ngo comme rabo comme na tribunal alors bo éviter on sait que comme bon na niveau wana évitons tout ça bo éviter ngo bo éviter on peut nyoso kimia ezala tala ndeko na ngai mon fils lelo tozomona YouTube tozomona réseaux sociaux est important oui réseaux sociaux c'est diable en personne tozomona même le téléphone oh c'est diable tozomona tellement que nous sommes les gens nous sommes les comment dirais-je atozabatu yo retrouver normal que non mundele asali loko oyo ezo transmettre message na mutu oza na États-Unis ou bien za so wapi bien na mboka songolo mpakala pour mona que eza diable. Mais quand nous utilisons le téléphone, c'est déjà 666. Tant ça on a appel vidéo. Tout ça déjà contrôlé partout dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont bien notés au monde. Il y a un autre monde qui est la première position. Et là, on a sopi makila na yo. Même miroir. Au moins un miroir, un miroir qui bambe miroir on anda kwa on anda. Miroir wana 0R yo wana zoko notala nzoto oui c'est bien bon c'est ton corps ozoko notala mais yeba ki ba otalo partout na bato bazana misala ya mabe ozomona donc il faut éviter ba makambo mono somelo kona obonde nzambe ngana ebimisi mbongo na ngai makila no couvrir makila no sala boy na koso tende kona ngai e ko agir e ko sala donc voilà et loko na ngai lo ba ngwana donc to éviter ba keren wana poto zala bien lisu o ya télévision o matisaka ka lisu e kitisaka nga lelo la sala témoignage nga je suis béni na pamboli moto ya pambola kinga na ba matériel nzambe vraiment pambola azala nae na kolakso yango nga na ibamba mabani no te o laksa ndé nini o ya ba émission o ya ba tournage donc voilà na laksa ngo déjà ba émission o yuti ko landa na bande ko mususu donc voilà et loga soutenir bande ko yangwana ki to zara mitema mabe iye kutuboye ozomona kala mingi te na vandika libanda wa na omona moninga alekina moninga ipa moninga na yenga na vandi na salon de coiffure moninga ipa moninga na ye autala moninga na ye ayeko zwa moninga na kuna sola bien parfois au sombia ngwa on a yebite et ça linga na kota oh ma chérie et loko oh yo tchina nzoto no biso sombia ngote et star bon ça bien ngabi répondre ngana na question oh non bon batindela kinga mais faut ça rendre no batindela cute ozomona congolais tous amité mamabe to lingbola moté ya moninga tant je m'excuse tant moninga zo mata yo moté mano ko tsango jalouse ko tsango keto alors ce n'est pas bien puisque vani tout le manzambe est-ce que on comprend le peu qu'on dit le monde artistique na bino na théâtre qui se comme dominer trop que musala oui na ko reconfirmer qui se dominer musala na biso au moni tous en souci na biso mokote na tovana na tournage ya Buibui tovana ki artiste ba star rebelle bazala ki na tournage ya Buibui motuna moko mimika bongo alobaki na vanda ki bo iska na moko mais ekota kinga mimika bongo alobi epela nenga za wana umeli na théâtre biso tala ba epela na télévision lelo epela ngape na komune iska moko na obele pe ochichi si vous trouvez le banine, epela azana kisi to azana kisite. Est-ce que epela asimba kisi pour nanine? Asimba kisite aotambola na normalité, aotambola normal aux monde. Ce que biso ndenge to landa lokolo na bangote. Et ça la kinga bien. Donc aolo babola mo epela zawanate. Ça la kinga bien makasi aux monde. Ce que biso batu photos à la kabongo ndeko na biso c'était un bagage ça la ki likamboy a témoigner qui nzamba pambolaï ma chérie félicitations moi je n'ai biso que ma félicitations il y a 2 ou 3 artistes comédiennes on dit mati na mi bali kutu me bazo mona na ba tournage ba torturer ngai mais où je pas pour le témoignage ba ninga mala kotanga ba komboté
net tournage auto ça ya boui ah moninga mo théâtre koti ah c'était bagana monokala ah na bandu ngo zo na société po okeno kotanga bakoma batu kuna ba témoignage ngo sala kuna tama memela nalinga ki na répondre ye me molimo mo centre kambinga kat na lobi garder silence batu baseki menga na garda ki silence maman de la pas bimi alobi ah to ça te pona kotanga ba vie ya batwa mais n'est pas qui passe mais na comprendre que non cet homme na sekakana ye mais il m'aimait pas abanda osala ba semblant donc voilà abano be nga ba tournage na benga nga société na comprendre malamoko nyos mais tema to ba na nzambe na sungie to continuer ma solo na biso ayeko vanda ayepe ose nga en plus liputa tant on soit à l'émission à comprendre que ah c'est un bagarre le belingai en plus ayeko se nga pe a sengi ba maputa ayeko to sengi pele pela boy mais nga na fongoli sac na nga na pesi liputa patanda na c'est pas là après malgré on a tourné ba bijou la reine il est abi après malala tout ça na mabe poto zwani puisque na mon européen moi conseil est-ce que d'autres temps européen ça ndokono Gabriel conseil par rapport à ma délire au tout légal na YouTube bigolo na ebité est-ce que ça est nécessaire sans un problème na mutu mo boy faut aussi son canal YouTube vous remarquez quand na ça boy ka vous comprenez mon fils vous comprenez quand na ça boy hein na che perique na mututi vous comprenez nga sio maman zara boy balobi na ngai que non c'est un bagarre changer té ouais boy na la tirobe papi o saka témoigner le coup d'abo o sila ki ozonga mais o changer na odi ah non mutu motema ko changer mutu zande na motema na ko lata couper mais soki motema na ngai zaka na on sala pe boy ka muke pona ko sepelisa pe fanatique mais nzambe na lola yebi que ma fille elle a vraiment beaucoup changé donc voilà Karine Yamado Gabriel Barankin émission ko ba wakel ngam PC Gabriel a servi un hôpital pour attention. Est-ce que pour que Gabriel a fait mon tour? Du temps sur la tout PC mon conseil que nos boxe mon ban amitié bobo. En tout cas conseil en plus na mi balé nous sommes des adultes. Tant on muto yo ça tangi makila donc adasu monate. Tant on muto ça bimisi na mokili donc adasu monate donc tout ça déjà ba mikolo. Donc quel que soit ya quel que soit leki et le on tourne barana e bandelia wa luka baguerre na biso te me mango na réseaux sociaux te parce que réseaux sociaux te moto kate la biso makam na zolo bango YouTube eza diable en personne ozomona donc eza ba mi pepement ba otindike la biso ba otindike la bino ponga netinga ba ko zwanga ite donc ba otindike la bino milimo wana eza rapona ba dispute pona ko swana oswani na ndeko na yo oswani na yano bena leki na yo bokina ngona PV ya yapono lobi na ngabo na sali onini ya ngana za kana bien bosolo aleki na pourquoi lobi maloba oyo ukako loba malobo et sili bosolo ngo na privé et sili un point c'est tout makambo c'est leki donc ya teke non oya finga kinga wa loba ki na ngai tubano la tubano otana ba grandeur ba mezi zena oboko lo mpese zena oboko lo malade zena oboko lo mbaso tango ozoboko la mutu malade est-ce que fanatique ne ba osepela na non fanatique na yomo opese so ba osepela na honte pour ne pas otala boke oh bino na munsa na bino ngo comme na ba niveau osana na boy nazo osenga bango ba éviter ba problème oyo omoni na robeta le solo muke ya Diana omoni Diana biso nyo surtout to linga su Diana te Diana salaki boy Diana salaki boy tiang tangu Diana yego cha mutu na ina se avant cha Diana cha mutu na se to comme ko benga na ba tournage on dirait to yeba ki alinga kufa vous voyez. Donc il faut qu'on évite rango biso na biso ba artiste oyebi ke na sala lo mona c'est ça qui ngati na sala kibo mais ke ko luka epela ya moni ngana epela to sali na ko 22 ans na mon na carrière na ko le 22 février donc 22 ans ngana epela to sali 19 ans oyebi sanga 19 ans qui amitié c'est ma yaya c'est ma chère ma sœur chérie. On a tout ça 19 ans. Yo ndi ma no ba ma wanga ba age ba ngo mo ba kitsa o so ben ya ba tomboki. Ti oh attends tu dans l'obité et puis là c'est ma grande sœur. Hein? Mais aza camarade nangai. Ngaza na tante obenga mutu ya là désolé. Yemoka yebi Ochichi et Sambo Georgine, je t'aime vraiment beaucoup ma sœur. Donc passe na isa passe na bisengo neza bisengo nangai. Donc to éviter biloko wana. Tant to benga na keto ba camarade. Tout ça bandeko
Tous la famille monko, tout ça, les foyers. Foyer na biso to protéger yango. Au moins, le problème, oh, il est que ma casse, ok, le président Elombe. Le président Elombe, tala likamu, oh, yozo likabonabo. Président Elombe, asa avocat. Asa on a revenu sa kingandi, avant ce kingandi, asambi sibino. Alors, tout chama kamoyo, nase. Et ça, non, non, il faut faire un pardon pour notre téléphone, pour publier. Vous avez fait un pardon. Oui, tant à saigner pardon. Attends, le bas qui vrai. Mais à Rolobaka, on a mis pardon, mais on a le bas qui est à l'okuta. Pour Azala libérer, Azala quitte. Tout éviter Babiloko, vraiment, ça m'a pas mbola biso nyonso. Oyo vraiment tout ça na makasi, ya kosenga moninga bolimbisi. Ya kosenga pardon devant muto, aux années problème. Donc voilà. 3 ou 4 questions pour cette émission. Maintenant, nous allons vers Chit et puis nous allons vers Bablo Bolukaga. Un grand merci à Roland Elder Mangala, mon papouche et Olga Weta Momi Mpama. Je suis de retour bientôt là. FRM a changé ma solo. Bon, comprendre après. C'est un bagarre. Analyse mon c'est comme si ma fille n'y était être. Babandana cité Tibako Lango, mais nous avons songer à ma balle. Kolobaki kosonge na mabalate là c'est fort, c'est fort. Au moni liboso na ebandeli, tu vas nous faire la succès. Au moni nga temps on a bandé bota, il y avait des gens, hey, vous parlez beaucoup, soyez calme non. Na comment dirais-je na ba nga temps on a bandaki, j'avais peur tant on a zo ki sem na nga libosa moi na nga Elisa Malula, azana L1. Na yoka ki soni na ngina obota mbango na matadi pour na yoka ki soni plein succès na la plein succès na bi aso na bina bala et so pense na bota muni comme ça bina longo la okaka tale bela succès na ngo na tele pesusu na monde na zalaki nango bat batala bo mobile azuizemi mobile aboti ozomona ingi sopangai na kimagimba na keko bota na matadi wana mwana ngali boso. Mais tant que les gens sont en na bala loko na zaki na vie wana na bana ko linga ngote. Mais siko loko na ebi nzambe. Oui ne balobi ke ba artiste et comédien balingi libalate. Te comprendre ce que non libala eza utile. Eza vraiment nécessaire na vie na biso ba artiste. Pour ceux qui ont moi si oza na mobile terme muta contrôleur azate. Linga oza na molonga na opembeni. Ya na apesa mi bravo na maman de la paix. Na pasteur, na pesa mba mote belé, ba félicitations bisika bazali, félicitations na Bijou la reine Kilimanjaro, félicitations na bandeko nyonso Mirmat, Aminata son père et plus c'est Mabidi Manzeka Mobalo Lendo. Félicitations na bandeko nyonso artiste oyo bazo bala. Donc si Dieu fait grâce, donc ceux qui nous ont payé à sali pengolu pour na septième baga na robala kaka et à la concurrence na animation azoba la dimanche non donc pour mon équipe artiste to comprendre que na succès na biso to ko accompagner on na libala pour na kalezaki soki na bali akokatanga ko botanga yi ako sisanga carrière nanga kombo esila maintenant on a compris que ezaka ko sola yo na mobile na yo donc na sola mobile nanga papa maman na za besoin tika théâtre. Ah papa, au moins tu as besoin de ma carrière tout ça bon on a bala mais à condition bon personne pas condition na bino. Voilà. Au moins que non netingai mobile ou alinga balanga alobi ke c'est un bagarre alinga ko mingi. Mais na lingi groupe no ya théâtre qui la Congo ezala nango. Mais yo ozala ngana ba no soutenir comme yo ozala comme productrice. J'ai aimé au moni na moni kazan likantia bien mais on va voir ça. On va voir ça après. Puisque na NTPC aux agi retiré parce que NTPC c'est que ko de protection na yo na mabé auto lo ba lu kono chaka kongo il pas la artiste en danger tant yo luki bato na pour makambo no luka au penser na été na habité parce que doyoka ke amela bato mbongo to bosola formate Tito Solara, na zabe na association na ye, na zana kati ya groupe na ye, Asbel na ye. Yon ba retirer kyoko. Retirer ngai déjà kala, ba retirer déjà avant. Asbel na kotinga pas même un mois. Ba retirer déjà kala, tant on a ça ba témoignage na ngai. Ya kotinga ya na 2022, mais nga ba retirer na 2021. En plus on doit kotinga pe kuna ezana ni ndeko na ngai nani ni clé lelo.
oyo journaliste antenne A tellement tozalaki na ye tozalaki na Chaka Congo abi oh président koti sa pe 7e na nini ngaka tebe te kaza na association na ye ozomona yango na solaki na Niklete lelo bisinga ke non na aso kene ko sola na ndeko Eliezer akoti ki dossier pe pa ndeko Eliezer donc telaka na ko so tambola trajet mulaite na kenet ko lungwa awa net tiki nkoli na kokate do ba trajet na ngeza ba lemba bakitambo parce que le ko ko isa ko zo brisque mabe nga trop mona ate mettre fana benga ko je suis à l'hôpital de ko isa nga donc on a eu trop de calmants mon docteur a dit que non maman trop de calmants oyo zo oyo déjà tant on pesa déjà $100 pour na calmant pendant 1 mois pour na à chaque les 15 on manette les 15 oyo sous fona pesa 15 na pesa $150 pour na kini na sous calmant donc so nzambe asungi donc na passé na ngai na ba makambo wana donc voilà donc on peut singa idée qui na luka Chaka Congo pour na ebisa été ata amelara batu mais soki muta sungi yo déjà tous la ba ingrate et le bomara biso les artistes ba ingrat cause ingratitude na mutu za mala muté ah kobeta été c'est fini kolela té cause la ya bonde la cause la ingrat ou ingrate ezalaka mala muté ce n'est pas bien so ata mutu na meliombo mais ce car mutu wana azo dépasser tam sous carburant na e azo tia azo de ça le ba démarche tam sous pona yo aya comme la mongo c'est quoi qu'est-ce qu'on c'est quoi mutu sera yé abike no ba pèse sur $10,000 bon ngana kati $3,000 après sur $7,000 obengi escroc non yo escroc linga ni ça le fait le monde nous les congolais et le bo marabiso to lingi mingi ofele o lingi te mutu o sali ça après ça après comment je m'excuse que mutu oyo azo pesa yo mutu azo sunga yo opesa été non et logo nyonso ezalaka na intérêt na bisika na osala musala même mutu kuta babi mutu c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel so yebisa ngai donc mawa mingi opesa na likanta bien ngana oluka Chaka Congo so to sisina yo kaka liboso na osolo longwa na liboso caméra na obenga vina sola na voilà vina sola bien do Chaka Congo na peso mbote na papa Margot avant dernière question Roméo j'espère que tu as chute non avant dernière question puisque osaki témoignage na témoignage on est battu bien BTP mabaku nous avons ensemble comment ensemble est-ce que dans la mission moko et pas par émission na vanda na répéto moko na mona ndeko no Christine njo rabane pe ko nous tout ça c'était bagabo est-ce que tu dois être au sur na le quoi problème nous avons problème été dans un problème pour nous par rapport à ba réfléchir ça ko réfléchir na ndenge nini tuna bato tanga makambo wana non bilo musuto lukila ngo ba guerre te ba ranking te tout le monde a ebi mutu na mutu sala ravi o sala ravi na un jour à 5 heures donc inutile à kolukaka ba guerre inutile c'est ma sœur je l'aime bien donc voilà tout tourner page donc na lingi ba guerre te moi je suis l'enfant de Dieu donc on a créé un problème na batuté donc mampa baga obundate na obundate wana masoli te wana seki mona nzamba ngodo nazo na bombi te na tiki mais ko yana ona ndenga mabete na comprendre te ko yana ona ndenga mabe ça reste ma Jésus mbata a et bien voilà donc bon comprendre ouais tant na bané groupe na ngasika donc moi na liboso na rekreta source donc source pour comprendre que tous en émission mais on a baisse la biso dernière question pour na maman Setembaga mais qui c'est dans la poto non ayaki akoma ki lobby pourquoi ba pandie ça on ke akimi na poto non c'est stratégie à hériter Watanabe pour na makambo moko ouais patron boss akoma ki na aéroport lobby donc ils ont été tombés couteau bamba ke mo belé couche pas mais faut le papa na hérité merci hein mais mon ammunition na poto na oyo kanalité obeta na ba orchestre bela minene ba okendate mais what vraiment en tout cas merci vraiment dernière question là eza question moko ya moi curiosité mukie mère eza mameleka 2021 mais na tout non te fona tout non ah na landa ba commentaire belé si Kalunga mobali wana bonai ko yoka makamwana mais tant que l'école pour ba tanga classe c'est normal na mona comédien monter encourager est-ce que il faut tout le baka na baninga makam o eza pour la nuit tout faut encourager parce que comme ça l'école lelo oyo lelo tant tout mouvement fane pendant ta chômeur après ta cour kuna déjà y a pas
même na nenga l'état ya gouvernement a cérémonie bakota na pe kuna mais pourquoi les potos finga mobile né mona mukie pour na konui maintenant sali eloko mo o ta pour na bien société bakumisité chérie pour mona ke mona mukie ba finga ki mona mukie on la kisi bango ke na sima ya grande dame nazo la tsema makambo ya bien babi mona mukie betaka mbuna bakolo pe babinaka pona ko linga mutu azala mukolo fo azala ndenge ni fo azala munene mbinga po mona mutu keza mukolo mutu musa kola na ndenga kati okotala mutu bomike lokola ngana netinga mon chéri aza mukie ozomona mais so otala passer le ngo comprendre que non aza mukona mais so tali kana nzoto akopesa mukongo boy na ndinga za nina ba fashion ni wana oloba yango ba oloba ke ya témoigner mais tisiko za kana mwa mukena ndaku na balaten bakantaki bakantaki na mona mukio na mona ki oke ga mukolo nana mona ki aza mukolo amukolo 45 ans ezao amukolo amwa mukete yena be ake ya na ngai papa na ngai nyonso ya ngai ya na pesi mbote pa na bezo mbote c'est ton fils donc voilà donc c'est pas le balbana bango il sera on est ali voilà donc comme na suka vraiment mère na répondre te pour maman Kalunga vraiment félicitations na benga na je m'excuse na benga kai mais to kuta na nesus na comment babé on a cimetière mbeteke na côté na kiko se soulager à la ninga mbango ayo bangsanga na kati ya douche ya toilette mais akosa boto pour ça bilamba abi anengi nini ande ko na mona mama ngabi chérie félicitations nanaki na YouTube vraiment en tout cas ba fleur rebelle boende zalaka la patronne boss ngabi yobi boss no boy kimu yombe boende nini to seki voilà au moins il faut qu'on se pelisa moninga ko pesa moninga ba félicitations et lors bo marabiso yango wana au moins ki et lors moninga sali boy ya sala ngo pona bo comment sala ngo ba renyo ba makita ndeko na ngai every mois na nzambe soki nzamba pesi moninga lipamboli na ye loba nzambe merci vraiment pambola bandeko oyo nzambe sila ngaut na mam nzambe en tout cas merci nzamba za lokumu voilà ba pamboli moninga sepela na lipambola moninga po nzambe pe apambola yo mais soki ozara yeka sia lokote mama film Rolanda yo mama film Rolanda c'est carrément moi aussi donc comme na suka vraiment émission na biso mère na sitono question oyo non ngai bne botaka na sitono question oyo elinga déjà oketa ya mosa munori combien de fois na munori akufa wow sona bena ino kotala ese na kosina mwana nzambe mais e coïncida ki na kendaki tournage ya Kikedi na pese mbote président Kikedi OK na kendaki tournage ya Kikedi ta on atali na profiter pelnati ayebi singa ke non to kota totala maïvet après totala disque d'or donc na kendaki na ketala maïvet na kutaki ete ba maïvet akendaki zandu mais na kutaki bana babdias na kutaki bango to vandaki na pelnati to solina bana ti esili na ndene ozo ngatoki tala pe disque d'or oza moninga na biso pe artiste donc voilà so ba biso lelo sur na WhatsApp to sur la kana so ba biso sikoyo ozo za filme boye to za na groupe wa Mondori filme ni o sepe ozo za sosola ya on est des films o kango to na voilà. Merci beaucoup de comme na suka ya manga na biso abonnez-vous massivement na Congo Source Télévision et pas DG Jirens Mboni avec notre caméraman Roméo Moutsani le cordon Hervé Kabamba comme na suka na biso na yo je suis là donc na songeli pena masolo non ngana loba pona na tsikolo pena micro o c'est mamno tout cordon na biso. Merci beaucoup à Papa Daf Asimbu. Merci beaucoup à Morena Diamant la Madre. Papa Daf Asimbu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Nelly et qui est la brésilienne. Un grand merci à Karatou Silou. Roland Elder Manga, je suis toujours avec toi. Nitoloba toujours. Mon petit Joyce Sama, le grand judoka na Brazzaville. Na roka tsakalamingte, na royona, ça la motokos. Na otikela la mère micro, à ça ba dédicace na ye. Sope Mouli Monzambe tout a parlé la langue Zakaye, on a formé la Sisinaye, ce qui ne pas bonne mobilité, tout le monde n'a pas la cima, Tokos. Merci beaucoup, mon fils chéri, Gogan Suprême, Obril.
Vraiment, na pesi bambote belé à mon papa chéri, mon papa que j'aime beaucoup, pasteur John à Londres, na pesi bambote belé bisika zali, à ma yaya chéri, maman Esther Touba de la vie, na pesi moi c'est pesa mosal nanzambe, na pesi bambote belé, maman Deborah pe na pesi bambote belé pesa mosal nanzambe, na pesi mbote à mon yaya que j'aime beaucoup, que j'aime trop, docteur Eddie. Docteur Bernard Eddy, vraiment, je t'aime vraiment trop. Na yo vraiment avant ça na moté manangai na pesi pe à mon yaya peko se fumuto to mon papa na lela au fort na pesi moté na madame na yo na bana nyonso na pesi moté na grand jogo Elvis Lomboto yena be yake ming L7 Elvis Lomboto yé vraiment donc ay bara ming ko so na 7e baga vraiment Elvis Lomboto na lela au fort je t'aime vraiment beaucoup tu le sais donc na pesi moté na mona ngai ni Licia Malula Stéphie Alekole et Kevin Kadili wana bana o c'était bagarre bota vraiment merci na binonyo surtout bolanda ki biso ngam na clôturer on dirait na yamba ki vraiment je vous aime tous nzamba za na biso na tikeli kaka ba fanatique na ranyo so Psaume 23 et za na biso kande tolobaka oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Amen.